niveau à Kinshasa. Na souci ya kosunga ba Congolais pour na visa Schengen ya Europe, Canada, États-Unis, Chine, Dubaï, Turquie, Mexique, pe mokili mobimba. ABC Travel Agency eye na solution. Pour na visa de titre, Tunisie, Maroc, Chypre, Pologne, yaka na ABC Travel Agency, mema passeport na yo na dossier. Soki pe dossier ezate, ABC Travel Agency ekozwa charge na yo. Yako kamwa ezanini. Mongo ya démarche, kaka soki visa ebimi nde opesi. ABC Travel Agency eye na solution pour na makambo tali visa. Avenue Jad, référence entre rond-point Kinmazière na même ligne. Pour la démarche ya visa, ABC Travel Agency et Ratakate. Contact plus 243 81 29 73 409 89 95 32 050 89 95 32 050. ABC Travel Agency @gmail.com. ABC Travel Agency ezali kolo. Ozo bunda pour que to aider ba Congolais, mais différence na biso na bandeko mususu. Biso ozo na biso mbonga batute. Soko za na ba dossier na onyo soza na ya kokoka. Yaka na ba dossier na onyo soza ya kokoka wana, oyena passeport na yo zo totali ça va. Biso mo to ke to accompagner mutu ke memi oti na ambassade ko déposer, après ko déposer ba koyebisa au jour au sala interview to ke to sali suivi na biso après yo, totali ndeni so yo ozwi visa, opesi biso mbongo na biso. Soki poza na dossier te, to ko aider yo. Wana siko ekomike bon esengani to biso bon to kota biro to sabo esenga biso boy au pied to ke to sali ba démarche nyonso oke o déposer na ambassade après ce qui visait bimi to zimbongo na biso o ya ba démarche na biso ndeni biso to kosala ça dit tozo risquer na ba Congolais et pas na bino na ABC Travel Agency mutu aye na ekaka a opesa na mbongo te ya visa. Soki visa bimi nde apesi bino mbongo na bino bopensie passeport na ye. Donc muto ya na eka na passeport neti ngana na besoin na kena ngana nu mikona betata to ata na mwa Turquie. Vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. Très heureuse de vous présenter cette belle émission. Une émission qui est toujours présentée par moi, Betty Masengo. Hein, donc, News de Kin sur Libanga TV. Hein, donc, il faut la kaka. Na Libanga TV, il faut la kaka. Il faut s'abonner kaka. La star Betty Masengo est là pour vous servir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Merci en tout cas pour l'attention particulière à cette émission et surtout pour les soutiens soutenus. Ça me va vraiment droit au cœur. Salutations à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Salutations aussi à Yann Noël Kikiani, monté ma maman Titi Kikiani, papa na Victoria Noëlla Kikiani. Salutations à vous depuis London. Big salutations aussi à la joie Amado Pichuna. L'hymne national Maboko Bank, la joie Amado Pichuna, la femme qui s'est conjuguée, le verbe être, au temps présent je suis.
salutations à vous, maman Asimbara Fondation Betty Masengo déjà. Autour s'est préparé pour rendre visite na orphelinat, donc na ba orphelin pour remettre ba fourniture scolaire. Alors union s'oppose à besoin de contribuer. Mon numéro est affiché là, donc na WhatsApp pour communiquer benginga au côté en contact avec Betty Masengo. Donc voilà, champion Kayembe no bana na Kenya. Salutations à vous, Charlie Jogé Dia Chalère, en tout cas, big salutations à vous. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous Claude Bouka Batata Mapassa, donc le responsable de l'agence ABC Travel. Donc ABC Travel agence donc agence de voyage, agence oezo la batu voyage, ezo la batu visa plutôt, il y a voyage en mboka nyonso yo lingi. Soko lingo kende Turquie, olongo kende Grèce, olongo kende Dubaï, olongo kende Chine, olongo kende Pologne, olongo kende États-Unis, Londres, Canada, olongo kende Belgique, donc mboka nyonso oyo lingo kende ABC Travel Agency Ezawana. Donc et là on s'est pris l'agence Oyopo ba pesa batu visa. Donc avant nous ba pesa yo par ces ports on a visa ndo pesa. Donc so visa no ebimi. Ndesiko yo pesa mvong. Donc contrairement à l'agence Moussoussou, mais tout ça na yemoko awato mais un peu koloba. Moi Coco t'a vraiment approfondir, voilà. Claude Boukaba, bonjour. Ouais, bonjour, maman Betty Masengo. Merci, vraiment, je suis très flatté. Tango Kanisi Kenaya, pour Bandeko Bazali Banda Bayo Kapé, comprendre quand même purité autopesi bango, pour sungape Bandeko Bazana Bezuba Komana Bamboka Moussoussou. En tout cas, dans ces pays, en tout cas, vraiment merci. N'a pas fort pe ba recherche aux sala. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour nous vraiment un réel plaisir. Surtout au bétanon ma solo ma kambu ya ba agence oyo ezo escroquer pe bato ebele mbongo ebele baza ba victime ya ba mbongo na bango ba voyage ba ya kopesa na ba agence pour ba faire voyager bango viser bimate bazongisa pe mbongo te. Na ebite pas na bino na ABC Travel Agency bo fonctionnaire ndenge nini. Bon, pour un respect à Bandeko Bayota la biso, là on a quand même l'inette pour esala mon malamu. Bon, ko benga Bandeko wana bazo escroquer là c'est pas bien. Bat faut pas comprendre baye bake ndenge to sala ka to ndenge basala ka démarche ya pour bazwa visa, c'est une demande. Une demande on peut accepter, on peut aussi refuser. Donc, mon tapé ça visa na mukili mombeza la ka consul, même ambassade, même ambassadeur appelle ça va visa te. Donc ça dit consul ndé mon tapé ça mon visa. Mais sauf que ezana moi ba réalité o ezana makambo ya voyage ba te belé pe bazokota nango penda te pona lokoso ya mbongo. C'est-à-dire moto azana besoin peut-être akende par exemple Europe, akena Schengen. Mais azana même pas na compte na banque, azana même pas dossier moko boy azana ngota ka na passeport. C'est-à-dire mutu on a déjà tant sur maboko azana 3000 4000. 3000 4000 déjà na azana même pas d'invitation et outil libande yé comme lié. Ça pose déjà un problème. Donc ça dit mutu oyo ngala zote ya bandeko nyonso me bandeko bazali banda mboka so ozana besoin ya mwasi na ya poto ozana besoin ya ndeko na yo aya a rejoindre yo siko ozali il faut osale fort d'abord yo moko bo fongole compte moko ezwata moi temps compte bancaire mo ezu moi temps ezalata na moi mbongo moko bo songolo ezalata mo ebele le kata $8000 et kui ko pousser quand même que mundela mona quand même que mutoyo azana besoin soka ke ya go kimate bon muto azana $8000 na ye awa na compte na banque et que alinga asala ka pe mo ba faire to asala ka mo logo moko soka voyager et que poser vraiment prompter mais to yo kana ba agence musu ezalaka que ata muto ane na azana compte bancaire te quoi donc azana mbongo na compte te mais soka azana mbongo na ye kaka o biso to senga exemple $5000 pour to voyager en Europe bango moko ba sala ba dossier ba document ya compte bancaire ba obimise la et tout et tout. Bon merci maman Betty ça débit escroquerie. C'est-à-dire, les lots na makamba voyage magui eza kalisuti. Dépôt ya dossier eza individuel. C'est-à-dire, yo moko muto sali dossier. O ba sali yo dossier moko tika na ambassade. Ambassade a reconnaîtra officiellement le sous-agence T.
a reconnaître ka yango te nde yango asala dépôt individuel yango moni place mamba voyage sala so mwande ni mobe escroquerie kota soki mutu ayebisi yo ke ngai pa nanga so yo pesi nga mbongo songolo 10 000 3 000 4 000 nga non sa elo nyonso non soki aza sérieux fo yebiso moni mbongo za nango ya kombe 10 000 fongolisa compte chango na compte na banque bo bandi débit ya dossier wana mambo eza sérieux tango bo fongola compte na banque il faut batala tango par exemple raison. Il y a des problèmes. Problème il y a voyage, escroquerie déjà na débit. Moto aza même pas na compte bancaire, aza même pas na dossier moko boyo akoko présente ko ketika na banque puisque chaque ambassade par exemple, ambassade nyonso eza na ba règlement na bango. Donc moto alingi ko voyager ke na mboka na bango, il faut akokisa ba dossier nyonso bango basengi. Soki yoza na ba dossier wana nyonso te o bango basengi et kosim bato kozwa visa te biso lokwa toza ba professionnel eza biloko tozali ko sala ngo ebele na informel na bandeko bakomi kotungisa bandeko tozo sunga baza leo na bapoto ba flamme zola baze belé ba Sylvie baze belé ba na poto lelo bazo mitungisa mais non ndoko zo sunga biso po ndoko sunga bandeko musute yango to vanda elikaniso tai non to meka ko aider lelo ba congolais na moment rezolo balelo boye toza na agence na biso ya munene ezali na agence na biso ezali na avenue Tchad numéro 14 na ville référence ezali entre Memling na Rond-Point Kid Mazière agence eza wana tozo bunda pour que to aider ba congolais mais différence na biso na bandeko mususu biso ozoka na biso mbonga batute soko za na ba dossier na onyo soza na ya kokoka yaka na ba dossier na onyo soza ya kokoka wana oyena passeport na yo to totali ça va biso mo to ke to accompagner mutu ke memi oti na ambassade ko déposer après ko déposer ba ko yebisa au jour au sala interview to ke to sali suivi na biso après yo totali ndeni so yo ozwi visa o pesi biso mbongo na biso soki poza na dossier te to ko aider yo wana siko ekomike bon et sengani to biso bon to kota bureau to sa bo esenga biso boy au pied to ke to sali ba démarche nyons au ke o déposer na ambassade après ce qui visait bimi to zimbongo na biso o ya ba démarche na biso ndeni biso to kosala ça dit tozo risquer na ba congolais biso mo to ebindeni to solola na kati. Donc si je comprends bien Claude Boukaba et pas na bino na ABC Travel Agency mutu aye na ekaka a opesa na mbongo te ya visa soki visa bimi nde apesi bino mbongo na bino bopentie passeport na ye donc muto ya na eka na passeport neti ngana na besoin na kena ngana no mikona betata to ata na moi Turquie na betata moi tour na Dubaï avant na kende et pas l'argent ma depuis jour na la France et moi na beta moi tour pa Noël kikiani kuna na London donc na roya na ngaka na passeport nanga na ye nango kaka na pesi bino bosalenga ba démarche so visa bimine na futi mbongo maman Betty il faut ba congolais ba comprendre na bandeko baza na poto ba koka koyeba différence na biso na ba agence mususu na bandeko mususu bandeko na ba osala ba misala ba malamu ba osala be mabete baza na politique ya gestion na bango mais pas na biso ndongo lobi likamba passeport wana effectivement soko yé pas na biso to yoka eno montant so yena passeport na yo eke ozana ba dossier na yo eza nyonso eza bien eza complet toke to déposer to sali suivi na biso après ce qui visait bimi biso to zimbongo na biso nde to yokana na yo et que ce qui pose na dossier te soko ye to kotala ba dossier na to sala ngo esenga combien so yo bo mono ko sala o ke sala so moni biso to aider yo to ko aider to sali ba dossier wana tu esili o ke déposer puisque dépôt na ambassade comme dépôt individuel eza na agence mo te mutakenda ka ngana ko etika le dossier te so mutabiso ke ngam na ko etika dossier se ka zo scroquer yo wana za ba vantier en dehors ya wana soki client to partenaire to congolais to ndeko moto mopaye pa na biso soki azana dossier tende na auto expliquer onde to sala bongo to longole mbongo mo amuke to tali dossier nga écouter combien temps par exemple $200-300 puisque likola $300 dossier elekate eleke belé donc ça dit to tala biso to edo to bundi to bimisi yango OK au déposer soko déposer to zeli quand même suite soki viser bimi po biso mo to za na contrôle na suivi ya dossier wana nyonso ne
soki bimi opesi biso mbongo na biso c'est juste pour na kosunga ba congolais différemment na bandeko mususu o bazana ba agence na bango pe bana misala na bango misusu bango loko baboya na bango ba promo ba biso oyo pesi bango 2000 3000 so visé bimité bosilani biso to lingi ba biloko wana on doit perdre donc si comprend na bino et lorsqu'on on s'épelle nango en tout cas voyager comme nango facile d'abord facilité biso mama nanga e beti masengo balobi donc kitoko wapi ai voyager comme facile bien au wapi donc dès qu'on a besoin de voyager ok en Europe ok en Amérique ok en ce qui Afrique partout au lingio kende yaka kana passeport na yo soko dans ba dossier na yo oye nango au pesi na agence ABC Travel agence Claude Bouka bazawana baza ensemble na l'ingénieur Dave Mubama le papa de Joyce Davlin baza ensemble pena honorable munene mboka na biso na Congo awa donc Atigolo Fimbo voilà honorable Atigolo Fimbo donc esa agence moko bien organisée donc il y a réception et koyambayo esa pe na ville donc juste kaka na avenue Tchad en face donc en diagonale kaka na hôtel Memlink et puis na place au kin mazière izalaki donc soko komi kuna opesi kaka passeport na yo na ba dossier na yo soki oza pe na ba dossier te t'inquiète hein ne t'en fais pas mbongo ka ya ba dossier soki ba dossier ko za $200 $300 babi jamais ko za likola $300 entre $200 $300 ya ba dossier ya mboka oyo lingo kende opesi ba ke salela yo ba dossier ba ye nango ba pesi yo boke inde makolo mutuka pe ya agence eza wana ya ABC Travel agence okotina mutuka inde tina ambassade bo déposer jour oyo ba kopesa yo visa nde jour oyo avant ozwa passeport na yo ofuti mbongo na bango basengaki yo so basengaki yo neti $1000 pour kende Turquie opesi $1000 na yo après ba pesi yo passeport. Voilà, donc je crois que c'est comprendre place wana. OK, maman Betty et pas na biso dire ezate aba 3 4 5 mois tende batu mswazela kata mswa. Et là on a tout na soko durer za randenge nini. Ndeti na Schengen dire za 21 jours na Schengen. C'est-à-dire so to déposer, to accompagner na mutuka na biso to ke to tiki o déposer, c'est-à-dire dire za 21 jours. Donc c'est-à-dire pendant mukolo déposer ti 21e jour. Donc, Togo appelle résultat na 6e jour. Togo appelle na 10e jour. Togo appelle ti mais sous que ça 21 jours. En dehors ya bambo quand je tikali dire na ngonyo sezali 10 jours. Donc 10 jours les catés sont déposés, il faut que déjà suite mot favorable au Togo baké to évoluer ndenge nini. Donc Schengen 21 jours. Bamboko etika neti ba Turquie, ba Dubaï, ba Chine de 10 jours. Non, Dubaï et pas na biso de beta en 3 jours. 3 jours au yelo. 3 jours aux maman visa na. Oui, aux visa. On a ba visa volant, aux angon espace ba 3 jours, ba visa ba Chypre, ba biloko ba 3 4 jours to pe suan. Ouais biloko amike. Ouais biloko to beta en ba dada. On ezata na problème te. On a besoin de beta en dada. Mais sikoyo, mais ba visa etikal net ya ba Europe. Tout le bandeti ba pays ba Angleterre ba Turquie ba moka na msude to beta ngo 10 jours. C'est-à-dire soit to déposer to tangi 10 jours après 10e jour ndé to reçoit suite. Donc pendant 10 jours on to reçoit suite pe to ebande nini makamundenge tamboli mais na souci ya kosunga ba congolais ensemble na ndeko na ngayo na sana Dave Mubama na honorable Atigolo Fimbo député national élu o ya sali effort quand même ya kochaba moyen pour to sunga ba congolais to longola quand même moi to diminuer moins pour to aussi ça to diminuer moins escroquerie na mamba voyage ndenge ba musu bavanda ka avandi boyo non o yeli passeport au PC $5000 aipsi bon kende zonga après jour tel wando lukane beaucoup tanakate so pe ozongi bo passeport nga ozongi selo ba betelo refi. Non, na passeport 5000 eke nango mai. Pas ozongi sa nango soute. Ayo so bonga mutu na liango, moteke visa bimite. Donc normalement na passeport babiloko ne wana osala manamo ebele na ambassade ebele. Premier visa, premier voyage bandeko onyo soza libanda baye, basi ba voyage. Baeda bango na invitation, baeda bango na mambo ebele bakoma na poto. Problème ya voyage eza raison. Raison o mutazo linga kendeli. Soki raison eza nango kaka bienti. Mundela omona tino kende te pona raison na mutu ye moko mutu akopesa to bino ne na agence mo pesa raison afin que na kuna consulte apesa visa.
Bon, on a un secret professionnel to go bimisango wate. Mais na betika bandeko bazana libanda ba oyi. La chef bango ka popesa bango goûter. Surtout bato walingala bango su Congo te ba bien Congo mboka pasi fona ke na ka Europe. Fona ke fana na nga kuna na bongisa vi na nga kuna bata wana ba mité manager ezo beta bango pona minute son numéro affiché numéro Claude Bukaba ainsi que l'ingénieur Dave Mubama. So bo bengi anytime boko yamba bango boko zwa rendez-vous au lingo comme na bureau au komi boko solo là. Donc voilà. Na ebité mais quand un peu ko expliquer moi muke kaka. Nalina meka otalisa moi muke. Omoni lelo batu ebele facilement lelo po muta koma akota Schengen fois kita na Turquie. Akati Grèce ake Turquie. Ndenge mo pe lelo batu ebele bazana besoin ba aux États-Unis. Ba yebite ke no ezana so za na Kiba. Aujourd'hui, maso ok na yo. États-Unis va faciliter biso na DV loterie hein. À part DV loterie, c'est-à-dire bino pe bet sango en agence. Oui, tozo bet sango siko ane auto bet sa DV donc c'est-à-dire DV loterie a touro yo. To bet sango pona ko sunga ba congolais et puis to bet sango na ba primo ko oyo ba beta nango te o ba chaka wana te. Et puis ezana ba biloko te potala faut 1000 francs, faut 10 $, faut voter ezate. To bet sango pe na ndenge ya bien. Mais c'est-à-dire promesse anine mundele na mboka na ye alinga ate bato bakota mindele baza bien ba pays occidentaux baza bien ba yebi ke biso na ba pays ba tiers monde toza na souci au comme pas na bango post mig na bango ya bien siko biso pe ndenge to développer ba stratégie na ba expérience o to uti na ngona informel to yebi nde eza bona yebi ke nde na boye so na longoli muto a mutakiti na pays tel so akiti na pays tel na ba relation na biso eza wana aza na facilité au kota na pays tel abwaki ngunda mbala moko to yebi mo biloko wana nyos les aba secret to go bimsango awate o eza quand même média. Voilà. Mais est-ce que ndenge bosala bongo na ABC Travel Agency ba musicien na biso nde bakendaka ko beta ba concert libanda mboka à travers ABC Travel Agency boko ki peut kozolongo visa exemple un ranson na ki beta na Turquie bien un ranson na ki no beta na Dubai nde to mona ki calamité héritier Watanabe apesa ki programme OK na ba musicien na Turquie ba ki beta kuna est-ce que boko ki peut kozana facilité wana kozwela bango pe ba musicien na bango na ba danseuse ba visa. Ok, merci vraiment au commissaire sika on a linga na lobame yo lobian au précipité déjà pour me dire que ngala zo kende Turquie sauf imprévu na début à mois d'octobre na za na Turquie na ça à 3 jours et ça na mission congolais moko a obeta na Turquie ndete on négocier na boy natanga kombo puisque yebi makamba ya aizana mamba ba publicité penda mingité mission congolais mo obeta na Turquie na okende ko négocier na producteur wana aza congolais to solo ki naye makamba ba biloko ba musicien ba nini tout ça soki ba une agence to solo li ba biloko wana eza moins bien et puis biloko compliqué mingi ba tu le na mamba voyage ya mamba mbongo tala ka biso to honorable Atigolo Fimbo 5 millionnaire hein yemo akocha na compte ne pour la sécurité akocha ta $200,000 donc ça déjà moi ba priorité moi toza na moi ba avantage c'est mbongo na ye ba visa donc pourquoi ba pesa visa so visa bimi muta futi mbongo ya récupérer donc c'est comme ça Mama Betty na ambassade nyonso moni ya bamboko yo so koti relevé bancaire ya $500 ba opio visa te so koti relevé à $30 ba opio visa te mundele azana posa ye bake muto ndenga ke ozonga au kimate souci ya mundele za yango wana et puis biso to yebi ndeni masolo ezalaka na yebi yana mutu mota musunde za bo voyage kenda na ko couple bango so il passe mobile na bon ça dit il y a des secrets yo moi to bimisa te baninga mususu pe toujours gêner baninga te toujours lobela ABC Travel Agency la stratégie na bino de moyo te kango ezate po ba agence mususu o lokuta na boyo yiba et donc voilà en tout cas faisons confiance à l'agence ABC Travel donc esa agence oyo eyesika esa agence oyo ezo sunga ba congolais donc voilà agence Oyo et Sika officiellement mais c'est ça informel obalo sala ngona ndenga CCC sikonde obimisi yango na informel to sungi déjà bato ebele bazana ba poto nde bazawana ba loba pe ba témoigner pour ça la moins bien talaka mutu mo banda wede bato informel azwaka ne mbonte so mviser bimindo zwimbo et puis to chaka ba moyen na biso moni mo avantage za ke moi moyen pe bien kaka ndo bimisi yango sikoyo au commission vraiment to baneto pesa ngo valeur liboso ezaki vraiment na valeur te po ezako sala
sala na ndenga CCC hein yo na ingénieur d'avumba mo bokende kende na ndenga CCC ko bimisa ngo bo pesa ngo valeur na média bozo lango pe place donc bureau vraiment climatisé bureau bien là donc ce ko yé vraiment moni que c'est du sérieux donc oye kaka na passeport na yo et puis visa jour e ko bimando futi mbongo na yo donc moi écoute ba escroquer mbongo izate ne mboke na rote mususu opesi $5,000 opesi $3,000 na yo visa soke bimite opesi $2,000 visa so bimite be ba ozong solo mbongo te mais awa okopesa na mbongo wa visa te yo ekana passeport na ba dossier na yo so poza na ba dossier to pesi ka $200 to $300 ba dossier ba salelio démarche so visa bimina lo pesi $2,000 na yo ya mboko yo lingo kende donc ça vraiment le komoko très bien c'est vraiment une très bonne idée on va vraiment encourager pour moi kalate photo beta moi touré ça la bien hein de tima sengo na bino quoi la star a kepe moi hein moi tour atana moi Turquie azongi moi Dubaï moi Londres ça la bien voilà Tongito comme on a souka déjà émission on a évité et là on est on bakisa parce que ceux qui ont un besoin de voyage na mono tangi Dubaï ou tangi Turquie net Dubaï so penga passeport 3 jours car na passeport nanga qui passeport ezali 3 jours na pesi visa eza ba visa volant eza ba visa bloko wana biloko ba dada wana loté et rataka pété donc yango to lo ba j'ai confiance nga pena la confiance na bino et là na kwa kobeta CT ya munene na yebi ke bande ko ebele balongola confiance na mamba ba agence à voyage po ba yaka na mbongo apesi mbongo po ezonge komi mwa pasi et puis bazana ba document ba ko signer so mikanda mo ebo ke na justice ya ba ko torozolo bourse OK ngo tanga na poto Canada $500 Canada $2,000 ils appellent au kuta ba tu faut ba yeba lelo en tout cas na ingénieur Dav Mubama vraiment oyo otika batba yo ke loko yo vraiment na kosenga na bande ko bota le loko yo Canada traitera dossier na Sénégal na Canada copé à la raté moni mamba Canada copé à la raté a traitera dossier na Sénégal beaucoup ti ba dossier awa ba tindi ngo na Sénégal en ligne ba traiter kuna donc biso et pas na biso to yebi ndenge ni to déverrouiller ke loko wana Mouchoua FC au Canada $500 visa express. Oh, il y a commis concile. Na évité. Visa express a commis concile. Parce que moutapé ça visa qui a concile. Ce qui concile a payé au visa T, on reçoit visa express n'existe pas. On a un passeport rouge, passeport vert. Pour payer son visa express, est-ce que ça mission au République est indio vraiment bande robotique ba escroquerie na ba banderole bo matsawana puisque même ba congolais ba bazobati ba congolais bazo mona biloko yonso bokoma wana et puis on l'accès niveau escroquerie pour na bebisela baninga musala. Voilà, merci beaucoup. Alors un numéro de contact pour na ba nyonso oyo bazana besoin ya kokota en contact na ABC Travel Agency bazana besoin bazo ba pe ba visa bo aider bango ba koyi ko sala ndenge nini bandela adresse ya agence et puis numéro à contact. Numéro à contact ezali 081. Donc plus 243 81 29 73 409. Plus 243 89 95 32 050. Bon, bah numéro d'abord il y a un affiché là c'est bon comment besoin mon déjà problème d'habitude adresse n'habitude ali na avenue Tchad numéro 14 référence et ali hôtel Memling talaga agence de côté hôtel Memling donc c'est ça na facilité au solar bande ko bakenda Belgique na ndé ala kaka donc tout ça juste en diagonale na Memling donc référence c'est ça entre Memling na rond-point Kinmazière donc avenue Tchad numéro 14 Boya soki boye d'abord toza na biso na besoin mbongo na binoté so boza na mikanda na bino ba dossier na bino so yali bo bomba ba mbongo na bino to na besoin na ngote sauf que kaka et pas na biso $10 ya ouverture à dossier donc mbongo biso ozo et pas na $10 à ouverture à dossier en dehors ya wana vraiment toza na besoin mbongo mutu te waza na mikanda na nyonso. Vraiment, merci Maman Betima Sengu, Ndengo Yambinga Lelo. Na remercier quand même Bandeko Bazapeli Banda Mboka, Tlokwa Didier Songo, Jise Songo, Flam Zola, Bazamwe Bele, Cheri Awenzi, Emilo Kakiese, Bandeko Bazamwe Bele, Michel Ochudi, vraiment Bazamwe Bele. Nous sommes au Eda Bangope, na visa, ko voyager. Na bato na tangi eza bandeko
mais on a aidé ça ba tuloko ba flamme zola ba ze belé sur ndo tanga ba kombo ça moi bien ba Michel Ochudi ba ça moi belé o to ida quand même ba le ba za na mboka mundele vraiment misana biso le kwezo ke na malamu banda to bandango nanu babandisa biso te ata na OPG tu na okomba mama no nani o na ba kangisi o eskoka yumuto même bongo na zwaka te mama beti ba oskulu o kangandeni donc avantage ozana ngoka yango wana lelo nzamba sungi agence amunene na za sir bandeko bo mona pe publicité na kati publicité na kati émission o déjà na kati kisasa ezo leka déjà bato ba ya PDG belé to bunda to sunga bango o pe bazo so ba visa ba ali vraiment to ça musana makele l'été mais tout ça la ngonene sengo to kabwana ndenga malamu. Voilà, merci beaucoup en tout cas à BC Travel. Oboka maman Solange. Voilà, maman Solange Ebote. Maman Solange Ebote, maman Motema malamu. Voilà, la maman Hermione Ebote, famille Ebote Mobiba. Voilà. Ok, merci quand même. Merci. Voilà. Merci, c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission News de Kina, une émission vraiment pas comme les autres. Anakin est à Astar, mais MOP na Libanga TV ko tarapé Astar. Donc il y a une émission Betty Masengu. Donc voilà, merci beaucoup. Agence ABC Travel, agence Ezawana. Donc Eza pona ko sunga biso ba Congolais. Congolais, Congolaise. En tout cas, yo zalaka posa ya kobima libanda ya mboka. ABC Travel Agence ezawana pona ko sunga yo, ko salela ba démarche ko zwela yo visa. Donc eza na besoin bongo na yo te. Oye kaka na passeport na yo. Donc ouverture ya dossier, c'est $10. Après au fungoli dossier na yo, soko za na ba dossier na yo moko complet. Au pesi kaka na passeport ba ke kotise la yo, donc yo moko ke na bango na mutuka au tiki na ambassade consulte mukola robenga bango ba ke no kozwa vraiment passeport na visa nde au futi mbongo na bango. Donc je pense bientôt c'est comprendre. Turquie 3 jours à Pambozu non visa. Dada. Hein? Turquie 10 jours, hein? Ok, Turquie 10 jours à Pambozu visa. Dubaï 3 jours à Pamba. Hein? Ba Chypre on a 3 jours aux visa. Donc Europe 10 jours. Hein, pays Schengen noir 10 jours qu'a reçu non visa. Donc merci beaucoup Tokomi Nasuka. Non, maman Betty, il faut insister. Europe en dehors il y a Schengen et ça 10 jours. Schengen et ça 21 jours. 10 jours wana, ça dit kobanda mukolo déposé ko ça peut 3-4 jours. Mais sous que ça 10 jours. Ba pays à Schengen et ça 21 jours. 21 jours. Merci beaucoup en tout cas. Toi qui précision. Merci à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin. Merci beaucoup à Noël Kikiani, papa na Victoria Noëlla. Monté maman Titi Kikiani na kati à London. En tout cas, merci beaucoup beaucoup monté pour son mko bâtiment c'est pas bâtiment touraé. Donc elle est normal hein. Donc agence travel les awana hein? ABC Travel agence les awana pour na biso nyonso. Merci beaucoup champion Kaye menora bana na Kenya, Blaise Kava Igwe Chaler, Charlie José Dia. En tout cas, les amis de Betty Masengu. Hein, donc, on a fait bisous, gros bisous partout où vous êtes. En tout cas, on a fait des banderoles, soutenir Betty Masengu. En tout cas, merci. La joie de Pichu na l'hymne national na Kata France. Fondation Betty Masengu Pezawana. Donc, soutien na Mino la biso Kitoko. Merci. On se retrouve à la prochaine. Okay. La dimaswa yebi pourquoi na lobi bongo na boina lobake yepa kendaki mais na lobika la dimaswa. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Appelez aux 2 numéros qui sont affichés. Donc, numéro 1 au côté en contact na agence ABC Travel. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Bon voyage à tout le monde. Au revoir. Ciao.